Global TV, Moscow. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, donc analyse sur le net, tout ça là, analyse, il y a artiste, il y a donc voilà. Émission Nabiso Alelo, Tokoyamba Moko ya attaché de presse, il y a Karine Mokondi, Nakombo, il y a Peggy Titan, et nous devons réagir, intervenir dans la question Nabiso par téléphone. Donc voilà, merci. Avant tout, Bandakande to Sarabino que TV, ils a radio T, donc voilà. Tout ça na batu o ba soutenara vraiment émission o yo batu ba soutenara chaîne Nabiso Global Télévision Moscou. Donc qui jamais ko banda sans ko réagir, sans ko pesa bango bambote boteni biso regarder na mabanga to na loba kango toujours que libanga. Et ça la bien quoi na pesi mbote bongo na Christy Mosenko pilote automatique qui a Ornella Kankou depuis États-Unis na pesi et Manikani qui la foudre depuis Paris na pesi Arnold Kalonji Mutumu Kwabu depuis Paris na pesi mbote bongo pe na Marcel Kachina depuis Bordeaux et puis pourquoi pas à le prof Kanyemba depuis South Africa. Donc na pesi bino ba mbote belé. Donc sans plus tarder pour na kota na kotangela bino quelques points ya masolo oyo to nango lelo ya ko pesela ya ko manyola lelo na ba etando ikie to kozobela 4 points. Point liboso zali to lobela la team Wata. Pourquoi la team Wata bazo traiter Karine Mokondi ya kozala ingrate. Donc toso lango et puis toso la pe Blandine Osako featuring Gloire Langi basangani. Pourquoi? Pour bakume belé pour ba combattre Karine Mokondi. Troisième point toso la Karine Mokondi na Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide album na légende des Obima a pesi Karine Mokondi titre na kati. Donc et puis tokolobela pe ba soutien bato ba soutenaka bato nyonso ba soutenaka Karine Mokondi. Donc to moni ba charge to moni pe Jubek aye Jubek wazalaki kudangambo côté ya Ken Piana azala côté ya ba charge to komeka solango ensemble ya ba question wana to ko développer ngo na ndeko na biso Peggy Titan. Donc le parlelo wazalaki défenseur ya Karine Mokondi depuis makambo banda depuis Kabwana équipe nationale muto yaki ko mettre ko tia moi Karine pour à l'époque c'était Peggy Titan to ko na téléphone inda ko meka ko maniola vraiment bah question d'actualité on a vraiment très bien parce qu'il est vraiment azali attaché de presse ya Karine Mokondi. Donc voilà ce qui régit aux d'accord na biso ko ko balancer les biso d'abord quelques images ndenge Koffi Olomide bazaki na Karine Mokondi ndenge bazaki na studio. Donc tout l'andango en image et puis tout zonga to meka ko pesela isusu indu sanabiso avec impact na idéologie. Donc voilà, on regarde ça. Hey, bon. Lui c'est le manager. Théo Santé, hein? Le petit sens. Si, félicitations, plutôt. Ah, ya bwana sana Kinshasa na raté, heureusement. Kabango kosha, émission Nzembo yo maintenant. Patron ngoni ata en retard. C'est bon.
Ah, oui, bien l'autre, c'est ça. Là-bas, c'est notre paiement. Comment on le baba chinois va yoka. Ba chinois ba ka veut dire vraiment studio style quoi. On a mis nos tarifs. On nous a mis le studio minimum. Le plus grand rappel à Paris. Paris, moment d'exclusivité mondiale. Babine, ba jaloux à scène pas. Eh, Makelele, moi, ils ont un côté pour tous tes patrons. Pour profiter de ça intérim, merci. Voilà, on est de retour sur notre plateau donc de Global Télévision, Global Télévision Moscou. Binobo Moni, niveau ya Karine Mokonzi donc pour ba comme un niveau ana les alliés vraiment moins pas si mingi parce que Karine en tout cas moi na moko oyo bozo mona évolution na ye ndenge ya bandaki na ndenge azo kende pe azo kende kaka siko kende donc ils a niveau na bango te donc to comprendre que Karine aza na level mususu to rappeler bino que Karine azalaki susu azalaki invité na Miss Africa ayaki wana na Miss Africa aprestaki chanaye laissez-moi tranquille bino momona ki pendenge batu bazaki yako sepela tokoloba nini parlant en tout cas ngai na komeka ko mema pe moi expertise na nga to pe komeka ko lobela makambo oyo na lobaka ngo toujours que Karine azali moko ya batu oyo ba tchaka biso poids tango chaîne biso bandaka sika il y avait beaucoup des interviews oyo Karine a pesaki ba journaliste nanga donc tchaki biso pe moi poids parce que qu'on se le dise to boya ngote Karine azana impact makasi na YouTube en tout cas nga kuna proposer que en tout cas bato YouTube vraiment ba bulata ba saele mo eloko mombo parce que soko tangi komba Karine te au salem ozana ba vuité là c'est connu en tout cas to bois qu'elle va fleur na les époques na donc au monde tozaka na époque na donc les époques na neti lelo tozomona ndeko na biso petit na biso mwana na biso innocence bi asali ba exploit moko oyo ba musicien na biso batika au salate vous comprenez donc dans 2 semaines déjà featuring a yena na qui déjà ba 20 millions donc na yemoko tube na yemoko yo pena ya yemoko et ça là il y a 10 millions plutôt maintenant aussi on va featuring na diamond bomoni niveau et kendeli na vitesse c'est dans le bas et ça les ngombi moko planétaire c'est aussi le cas avec notre consoeur notre sœur donc Karine Mokonzi ndenge azo évoluer toujours mona quand même que évolution c'est un bon ozana se ozomata donc la Chine en tout cas tous on a toujours biso tout tous ba membre donc tous ba bana membre to soutenir Karine Mokonzi soko moni mabe etalionga lobi bongo en tout cas bo tenir nga regarder to meka ko zwa ndeko na biso pegi titan na téléphone to meka ko solo na ye soki ozala na biso d'accord to meka ko poser quelques questions donc par rapport ya ma solo na biso ndenge tozo solo là donc voilà.
Allô, bonsoir Peggy Titan. Ouais, bonsoir, Trésor Cash, le boss de Global Télévision. Bonsoir, bonsoir. Okay. Bonsoir, Nabalan et tout, à Global Télévision, Baolanda Bisso. Donc, vous avez déjà... À travers tout le monde. Ah, boni santé, boni calme, ozo kanate. Oui, santé, ça va. Quand on va bayebi qui est Peggy Titan, avec moi, koto kopema, bayebi qui est une invitation à Trésor Cash. Moi, yebi ka biso ma musale za mingi na kin. Mais déjà, tellement tout ça bateau to bimara déjà. Donc chaque année, na réussi bayebi grâce à l'invitation na yo. Mais mikolo par rapport kaka ni deux autres avec un babom p donc pas en décembre. Donc pas Monique et moi silence mais Peggy Titan la Chine mobimba Peggy Titan azali pe arozala kaka nazala. Ok, Peggy Titan, donc nous sommes solo na yo boy, tous na moi quelques questions, je pense que vous êtes prêts à répondre à la question na bisonyo surtout. Oui, pourquoi pas. Balandito ya Global Télévision, bazola na biso na Afrique du Sud, na Canada, na Paris, na Bosanité, bajolili ata la pe na Londres, bandeko nyonso oyo balingaka Peggy Titan, balingaka Trésor Kachina, balingaka Global Télévision pour na analyse kitoko tout ça là. Donc je suis prêt à répondre à la question nyonso. Ok, merci beaucoup Peggy Titan. Donc il y a liboso poto kota mamoko na masolo na biso. Donc, question dans liboso. On a expliqué que tu as 4 points, il y a ma solo, tu as solo lelo. Point de vue liboso, ezali la team Moata. Pourquoi d'abord la team Moata? Bakomi kotinda batu, bafinga Karine Mokondi qui azali ingrate et tout. Deuxième point de biso to solo la paix, ma solo ya Blandine Osako featuring Gloria Olangi. Troisième point pe to sembo la paix makambo etali Karine Mokondi na Kofi Olomide. Donc album ya Kofi Olomide Légende apesi Karine Mokondi pe titre nakati. Et puis quatrième point na biso to solo la masolo etali batu tout oyo bazo soutenir Karine Mokondi. Ba charge ba jubek to koya na ba point wana mais question na biso liboso poto kota question na nga liboso na tout na yo qu'est-ce qui se passe la team Wata na Karine Mokondi ko éclaircir dans nous opinion publique bazana pour ça bayeba parce que tu dis que Karine azalaki moko ya ba attaché de presse ya héritier Wata mais comme on a nous expliquer biso to yeba balandi bazolanda yo. Merci beaucoup Trésor Kachina. Likambu ya Karine Mokondi vis-à-vis à la team Wata lelo Karine Mokondi a mis sanduku nyonso ya ba problème ba fardo nyonso pona vérité ou abimisa par rapport ningazaki na kata la team Wata. Il faut koyeba ngo bandeko lelo batikali na kata la team Wata o lelo bazokoka vraiment ya ko ça la promotion artiste musicien té par rapport ya bato batikali ba Francis Diba ya autres mona bazo critiquer lelo Kisinzo atomoni pembeni lisusu ya héritier Watanabe pona koloba héritier Watanabe par rapport ya force o azwaki par rapport ya média pe coup de pouce azwaki makasi zaki ya Karine. Et lelo Karine grâce à conscience nae tango a changé chemin nae alobi yango que non azala besoin azala en paix na mutu tout. Et par rapport lelo tomoni que Karine Mokondi kam tasalika de part na kata la team Wata pour mona ke poto zaki na kata la team tomoni lo bato ko ba proche nae pe bazaki lo ko ba Stomy Boy par rapport artiste musicien héritier Watanabe o alinga komi mona za au-dessus ya Nzambe donc ata likolo ya bato nyonso. Donc pas na conseil za la raté pas na no ezaka que non il faut clash musique to boy te musique za na ngona tembe tango yebi ke non ozana eloko moko mais musique so comme na tembe makasi lokola ndenge bango baza omema parce que Karine Mokondi lelo na sur botala ngona botala raina ba émission Karine Mokondi jusque là a reconnaître Wata eloko ebomaka ka mboka ezaki Karine Mokondi baki aya poto pona batbacha po eza la Chine na bala membre. Donc eloko wana ndenge bamona ke Karine Mokondi se retira. Mais en plus pour mona ke Karine Mokondi a se retiré parce que ko se retirer na ezaka par rapport ya musala ndenge mais vient na petite sœur eza nango lelo mais vis-à-vis bato bazala ba bureau bazala pembeni balinga koya na ba
auto benga polémique moko boye ya insanité so amonique donc pourquoi pas que moto akoki ko décider pas ça l'antila na mes relations tika na bon terme donc bango lelo ndenge Karine Mokonzi embrassa ba fali ou pas embrassa ba tout le monde ba oui ensemble o aboya na ranking et pas Karine et comme le rôle la fardo moko bona la team wata bota neti lelo makambo take o lekana pona ya Naomi Bando donc Karine Mokonzi eloko moko te kotaki te mais tala ndenge bakotisi kombo ya Karine Mokonzi bakomi kofinga Karine Mokonzi bafingi même vis-à-vis et sa maman tu vois donc par rapport à makambo taka Hans Luzolo c'est un comédien azana Karine Mokonzi asali na parce que zaki eloko mo zaki na buzz il asali na yango na ki comédien donc tant que artiste et comédien mais par contre ici Karine Mokonzi vis-à-vis que Karine Mokonzi azana Hans Luzolo bakomi kofinga Karine parce que Karine Mokonzi c'est une fille oh lelo il faut qu'on remercier Ada Fimoko Ado Salama Kamuli sous le sentiment de l'ingazaki kala parce qu'il faut voyer bango Karine Mokonzi na kati la team Wata à part Moussala na bane ko sala promotion mais elle était malmenée ya ko ta barankin ya ko sala ba clash et les Karine Mokonzi faut voyer bango Karine Mokonzi c'est un soldat nexi biso no soto ba soldat donc Karine Mokonzi a eu maté mais pour la team Wata il faut d'abord un base ou d'abord conscience balongo la musique na vie privée batika ko mélanger en parce que l'artiste musicien héritier Watanabe, pour moi, lui se reconnaître, c'est parmi la plus belle voix de notre pays. Adam Moto, Lelo, elle a marqué ses époques, Lelo a sa la carrière solo. Il faut Azalana bateau en trois où ils ont poussé pour n'être les meilleurs. Là, Lelo, je viens de voir Lelo Moko Bona, voilà, net, c'est battu pour ça la moins critique Moko par rapport à Lelo Moko, effectivement, international, il y a africain. Dans ce monde, il y avait plus de Nigériens. Mon représenté Afrique centrale, c'était Diamond. Tandis que Bissot, dans la capitale de la musique, il y a plein d'artistes musiciens. Oh, Bazali, le lot, Basala, ma fierté, belé, Babeta, Pena, orchestre, mais le lot, ça va faire solo. Mais Bazon, pour mouvoir, que Bazapé, ba producteur local, ba producteur au Baïbani. Tara, le rôle, la moto, héritier Watanabe. Déjà, David Manso a parlé de producteur ou vraiment pour ça artiste et musicien dans la carrière internationale. Mais le lot Tali Yango, tu Tali Yango, on a BBC Award, on a BBC plutôt. Totali, moi, effectivement, ça là qui te Monica plus bas Nigérien, qui plus de et il n'y a pas que Congolais, il a fallu pour pas. Mais il fallait m'ouvrir pour pas qu'il y ait une charge en musique. Mais pourquoi parce que artistes et musiciens bazo kota na bêtises bazo kota na insanité au lieu baza la focaliser bango za yango moni bazo tika toujours bazo za local moyen que musique na réseau sukata pas ba congolais faut y bango na ti kota la le général Ngakoso nation bien ivoirien lobby c'est les Congo qui gagnent la langue lingala quand tu attends la langue lingala tu dois être motivé c'est mon loco à Diamond elle chante pas seulement l'anglais aujourd'hui à Kota na YouTube il y a Diamond Azana, combien d'abonnés ils chantent le Swahili. Pourquoi pas les Lingala? C'est Biso Doza Arna Bambuga, ou Sokam, nous délaissons à tenir à nationalité. Avant d'abord, d'abord, les Africains, déjà, le Bano qui est con. Donc, le lot, la team Wata, il faut pas retenir le Romoko, Batika Kocha, héritier Watanabe, na erreur, na biloko babenga na ba calomnie, na ba Karine Mokonzi, elle a travaillé aussi base à la reconnaissance vis-à-vis de Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi jusque-là a tikala collé quand la télévision était pour accréditer ou bien finir avec Watanabe. Et ça la vérité m'était mboka. Donc c'est un peu ça donc pour nanga nazo trouver que donc héritier Watanabe a la focaliser la musique akanga bambwa na yo baza tout autour na ye batika kofinga Karine parce que Karine Mokonzi na minute aza na même standing ça veut dire que la minute baza ndenge moko na héritier parce que elle aussi c'est une chanteuse elle fait sa carrière musicale donc babilo ko wana ya kala o bazo sa Karine bafinga Karine basala boy donc bilo na lo baki la team Wata bango bazo perdre temps na bango tandis que baza na studio faut baza focaliser bablo besoin bima tous on a besoin de mi ange mi démon héritier Watanabe de nenga pesa na biso plaisir na belle voix na ye malgré que makambo to le kana vis-à-vis à image ya femme africaine femme congolaise et c'est vrai que dans maman m'a mais tant que azan intellectuel la mona qui bat elle s'est excusée vraiment beaucoup de fois par rapport à acte wana mais entourage héritier Watanabe au bazo mais héritier Watanabe vraiment batika parce que ceux qui bazo continuer na Karine babiso pe ba payer titan to za pe bateau to ba baté pour répondre à bango et aussi là que toucher peut-être
personnalité artiste musicien na bango mais touché parce que biso toza bateau tout ça vraiment d'analyse profond mais on a au moni neti Mumbaya il a bien parlé tala Mumbaya salaki alobi yango alobi comment bino bozo betela tolo artiste musicien o asali mabe o a touché mitema ya ba maman a touché mitema ya ba parents mais Mumbaya sali analyse tant que journaliste bon mélancier ozo mona ke bango bazo beta musique kuluna bazo beta musique ya sanité bazo beta musique ya revenge donc c'est pas bien. Comme à côté, on a tout rappelé, internaute Nyon surtout, je suis avec Peggy Titan, donc le défenseur de Karine Mokondi. Donc, attaché de presse, hein? Donc, attaché de presse, moi, sûr que tant qu'on a étape, on a 4e étape, on a expliqué Batou. Et pourquoi tant que on a la page Karine Mokondi à Komara, journaliste intelligent, parce qu'on a un journaliste de profession et de formation. Voilà. Donc, le lot, il faut lancer la rattache par rapport. Il y a niveau la commune je suis maintenant en train de parler d'intelligence et d'intellectualisme donc on ok voilà donc je suis avec Peggy Titan donc Oazali attaché de presse donc il y a chargé à communication attaché makambo etali média koloba mutu c'est lui mutu communication mobimba ya Karine eza na maboko na ye donc voilà te rappeler vis-à-vis la musique na ye donc artistiquement quoi vis-à-vis la musique il y a makambo parce que Karine Mokondi n'est plus journaliste. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, Boyoki Yango, donc, Bandeko ya Wata, donc, Toti Kamaramouana, ba clash, donc, Babiloko, Tozo Kota, et ça vraiment, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que, Bobé Tandoulé, international, Babundisane, Diamond, Babundisane, Whisky, Bakota, tout le monde a babiti ya wa tout le monde a bango batika kosala parce que Karine Mokondi biso dans la vision de chose à musique parce que déjà pour bango que parmi artiste féminine il y a RDC Karine Mokondi déjà est connue dans la Côte d'Ivoire ba Ghana donc tous dans la vision mon vision dans la vision de la musique il y a la musique locale donc biso dans a besoin que tu éditer masse donc c'est ça c'est que biso dans la vision il y a Benjira tabo finga tabo lobby mais biso la vision na biso ça que Karine Mokondi c'est le Rihanna africaine aza le rôle ba tiwa chavage ne to na ba vision na biso ya musika to beta ba featuring to kuta na ba artiste musicien donc Karine Mokondi aza na début ya carrière na ye ndenge aza sous journaliste c'était donc batika ko kuta ye na mambo zanga ti na ba fertilité elle a passé par là. Ok, merci beaucoup. Donc, Peggy, toujours continuer. Deuxième point, Nabiso, Wane Zaki Marambo Itali, Tim Wata. Maintenant, toutes nos questions, moi, dans nous, pour tout méga ko boucler, tout ça, mon point, na Makambo Itali, ya Wata na Karine. Tolo Bake, est-ce que Wata nde amema Karine na poto? Zala un peu bref, na message oyo. Po batutu ba na po sabayeba. Est-ce que c'est Wata nde amema Karine Mokondi na poto? Répondre à biso bref, parce que Ngonga yobi kaka TV Zango. Trop, on doit sala makambo Karine aya poto d'abord le numéro 1 moto oyo à ça la démarche c'est Peggy Titan que l'invitation il y a Karine a fait à saluer d'abord de un premier pas la propre forme na bambo onaye tu vois na bambo onaye tango akomi Moscou bon benga Ebi Schengen ozana numéro Ebi Schengen va te dire il va te dire. Ok, bref, parce que chinois na bana membre bango nem to bakotiza pour na Karine kota poto donc héritier watana bia qui na coup de pouce na ye mais Karine Mokondi bato a salavement que sacrifice que Karine Mokondi kota poto eza bana membre na ba chinois donc vérité za na to bo héritier a sala mo coup de pouce mais moto vraiment sala ba effort ou appeler ça Karine idéologie faut que poto d'abord non c'est mon Peggy Titan. Donc puis ba il y a mais Karine kendara États-Unis ba refoulé ba trika Karine ba nini ba pesa Karine ba visa moko donc ba ninga ba tricage mais Karine Mokondi tout ça qui est fort tout ça qui na vision na ngam na Senabi il faut que nende to sola na bana membre de lo Karine à Paris donc c'est un peu ça. OK donc, voilà il reconnaît pas vérité mais Karine Mokondi alobaka ka simplement vérité ningi likamboza. Ok, merci beaucoup. Nandenga éclaircissement wana donc bana membre et tout bana monde entier ba yoki yango. Deuxième point na biso to rozwa point ya Blandine Osako basangani na Gloria pour bataquer Karine Mokondi. Yo koloba nini par rapport ya moi dio wana. Donc pour nga na yebi ke niveau ya Karine eza niveau na bango te. Yo koloba ni en tant qu'attaché de presse ya Karine Mokondi. Lobango en un mot tous à moi bref parce que Régis expliqué déjà tant donc yo bigande za la bref pesa
PC là Trésor Kachina, les lots bazo comprendre était au moins une tuyau n'importe zawana par exemple pour un sportif. Sur le lobby qui le Trésor Kachina, par exemple, aux boxeurs, on dit que l'on a la boxe, t'es nazure retraite, non, comme il va faire. Est-ce que un boxeur au hasard, Adam a ring en voyant, il sait que non, le Trésor Kachina, toi, on a besoin de la compétition pour nous la combat. Il faut comprendre que les lots au bandero la bissoana, surtout, notre loi a blandi dans sa co. Vraiment, c'est une fille pour l'angaï, n'a évité, ni n'a pas coaché, la classe ni n'a pas coaché, parce que tant on déjà si à lobby qui a sur la carrière ou à commis pour ça la maman sous a besoin de tout le monde bino besoin provoquer ils ont comprendre que continue comme jalousie surtout des on a eu on a la gloire et on a c'est une sorte parce que lobby qu'il faut tout ça là cette fois-ci tout ça la chronique moins intelligente tu vois il y a quoi qui toucher mon tour au finga mon tour bien qu'on le vie privée parce que gloire et on a vie privée na au biso pe batutoyer mais na minute où on doit focaliser la maman ya gloire et donc bango so bazo salana et comme siko affaire ya jalousie bamoni que sans Karine na ba chaîne na parce que babi que Karine Mokonzi za lola ou ranson na kati YouTube quoi avec plus populaire donc quand on parle de Karine Mokonzi je pense que les gens vont cliquer il y a d'autres gens qui vont critiquer maintenant parce que bon voyez batté bozo linga ko zaper mambo Karine donc ça veut dire que Karine Mokonzi elle est toujours intéressante na kati YouTube donc parce que ceux qui vont tangi combo Karine té vont critiquer té bolobi té parce que tout jusqu'à un certain temps tisiko montunyo so a ko zaper combo Karine té donc ça veut dire que pour na bande ko surtout blandi no sa ko na opesa conseil azamu na mwasi un jour pe azana bana ata na ba vidéo ou auti ko sala na poto avant ya Kinshasa donc alors même ça d'abord image ya femme africaine. C'est une fille qui sait bien. Au moins qui est émission Balikana qui avec Dolang, c'est une fille qui est mature, elle parle même bon français. Mais heureusement, c'est comme si mon tout n'est pas Mali, il y a pas de modoka. Mais nous, on a Karine, toujours comprendre le Azanaïe. Or, parce que Karine Mokonzi a bête la musique, Moussoussou, ils ont différents musiques, c'est dit le cœur, c'est dit le cœur, avec Ramine et Rumba. Donc, continue le cœur, vraiment, artiste et Michel à quartier là. Ok, voilà. Merci beaucoup. Je pense que Bana membre, donc les amis de Karine Mokonzi, tout, et puis la Chine, baza déjà connecté, je pense que bazo landayo. Tokozo point na biso ya suka, makambo etali soutien ya ba soutien surtout ya Karine Mokonzi. Na Kinshasa, ouais, ba soutien surtout ya Karine Mokonzi. Donc tomoni ba charge, toyebi ba charge. Toyebi pe tomoni na ocho mona pe jeune moko azalaki na kombo ya Jubek o azalaki pa ba charge na ba défenseur ndi ba Nicolas Mokonzi ba charge ndi baza koto bazini ouais na okoma ba défenseur ba charge tocha bango nyonso tout en globalité et puis to mona moto moko a rejoindre groupe wana Jubek o azalaki ko sala pe na kempia na boyebi ke guerre au ken pe na azara na ngona Karine Mokonzi donc biso toyebi ke Moutou a bandaka makambo soutenir Karine Mokonzi, c'est Peggy Titan. À l'époque, tango équipe nationale et Kabonaki, donc yonum to que chap kocha mais forte na ndekona biso a mwasi. Na le to moni ba comme belé. Yo ko lo banini. Na ndenge batona ba comme belé. Boke ba pe na ba infiltration parce que nous tous on est là, on soutient Karine Mokonzi mais il faut que na ba infiltration. Bon yo ko lo banoni. D'abord, moi, bien sûr, je parlais ça depuis longtemps. Karine Mokonzi n'a pas des ennemis. Elle a qui est de frères et de sœurs. Bato, toi, na baya ka balobara kombo Karine peut-être ou balobara ou aibiki. Mutam tazana ba ambition na ya ba projet na pour vendre que tout le monde a Karine Mokonzi. Afanda na ba janvier, afanda na ba Cynthia Wadol, afanda na bato baneko binga mala famille, mais l'autre monde que c'était naté. Par rapport à la jalousie et par rapport à Mouté Amabe. Pour moi, je pourrais te répondre, tant que Karine Mokonzi a eu problème dans l'équipe nationale, comme il est belé avec sa ex-grande sœur, qui n'a pas comboté. Bien sûr que Karine Mokonzi était vraiment rejeté dans tout le plan, la boule bas pour sa Karine Mokonzi. Et tant que Bisso, tellement Bisso de Ramso Batamité à Mabete, tout ça dans le bateau, tout ça rabat ta vision. Tu rabat ta télévision, tu mets pas ta vision. Moi, quand je pu regarder, j'ai vu le parcours Karine Mokonzi Sala,
comment azaki na kati ya internet ndenge nini bato bando kolinga basalioye. Et j'avais fait quelque chose pour nous relaxer. D'abord la famille était la famille, mais lelo bato to ando benga famille ba rejeter Karim Mokonzi na ça qui est le comment on a pour faire ressusciter relaxer. Karim Mokonzi était vraiment populaire. Il y a d'autres personnes balinga Karim Mokonzi, mais moi ba approcher Karim Mokonzi, moi ba soutenir Karim Mokonzi ba na cause. Moi petit temps dans le qui d'abord le devant on a ba qui pour film la batute on va plus la vérité parce que moi comme la vérité en fait internet on t'a banné c'était moi petit temps la chaîne tout ba bien donc c'est pour cela à partir à wana bandeko no so mona balelo na lobi na ndinga mabete za ba charge eza na ba défenseur bato no so so ta les bato ba critiquer Karim ya liwa parce que Karim Mokonzi ça qui peut fumer monter à mabe mais bato no so lelo oazo poster ni mo tout na mamba Jobek on a dit que Karim Mokonzi n'avait pas des ennemis elle avait que de frères et de sœurs. Et là, on a prévenu la conscience, il y a Jobek malgré que Abanegi Kofinga Karim, mais Aebi qu'il était utilisé. Mais Nandenga Indou, ça Nandenga Makambo, Aebi que non, cette fille-là, aujourd'hui, il y a un numéro 1, il y a sur Internet, parce que sans y aller sur Internet, mon beau, j'ai regardé même Bachino, Benga, Peggy Titan, comment on peut accéder peut-être à une mission. Mais pour moi, on a un Karim Mokonzi, moi, Loba, apekisa te mutu moko ta ya pembeni na ye aboya na ye mutu te nga pekiti tanaza na pouvoir wana te ya kuboya mutu alobela komba Karim soki ye moko na alobi yango te donc pas na biso toloba yango que non tout le monde va venir chez nous sera la bienvenue mais ayeba oyo sala parce que ezalaka na suka emise na poisa bachino baorevese bato baorevese par rapport à bapropos teni na ye ntango azoloba ya teke aya na profit parce que bapesa bamillion te biso prévenu au monde au trésor kachina to risque ba vie ba bachila biso be ba mbongo so nous ayi ba traître mais lelo yo pe biso pe mususu kene na minute so moi opportunité na kuma na ngo moi kombo na zana na kati internet na ngena zana ngoti donc par rapport que na za mutu mo bo na zana ngamote amabete donc na chaka ni Mokonzi ba coup de pouce na ndenge nyonso lelo ba masa ono zo mona ni so chevement na kata ba charge otali bilongo eza wana mais Karim Mokonzi basambusa ya dega mais lelo Karim Mokonzi alanda bango te lelo omoni apostara bango mpo na Karim Mokonzi na motema mabe o ba janvier balobaki aza nango so azalaki nango mais bato lelo andima o lelo azoposta nga sala bonte donc ça veut dire que Karim Mokonzi aza motema ya kibomwasi aza motema ya kibomama ayebi na ye kolimbisa ata moto ofingi ye ata moto osali mabe donc mpona biso Jobek c'est quelqu'un aussi qui est important parce que aza mwana mobali aza intellectuel mais azalaki ayeba kokanaliser toza na besoin de que non ndenge ayeba Karim Mokonzi mpona fingi na Karim Mokonzi ba donc biso lolingi so babiloko ya bongo te toza na besoin quand il y a un problème to défendre Karim Mokonzi loyalement to défendre Karim Mokonzi na sens mot intellectif quoi donc dans moto ozoloba likambo oyo bato bakolinga bakotima internet babite mwa mobali azoloba bien ke oyo ya ofinga makambo ofinga mamemeli babiloko ya bongo bomona so pekiti ta moko te quand il s'agit de Karim on va parler de Karim non ya kolobela ba inconnu donc on n'a pas ce temps Jobek il est le bienvenu parce que babenga yebiso même ba chinois Karim Mokonzi déjà quand moment qui a posté que Karim Mokonzi a besoin tout le monde a le belay donc akabolakani batute donc la famille reste la famille eza la charge eza banani lelo omoni ndeko na biso babengaki nani tendance dibinga est-ce que bilo boyebi niveau tendance dibinga wa sambusa même équipe nationale ya ndenge we alobe mais lelo ntango ayepa Karim lelo comment défendre Karim toza na besoin parce que nga nalobaki naza lokola moto napesa nzela ya likambo wana bato nyonso taka lelo bato bakomi ebele puisque même bato nde bazalaki na kati ya équipe nationale ozokomprendre bato lelo bazomanifeste bolingo na bango na Karim ezosala nga plaisir parce que na contaminer bato nyonso oyo bazalaki contre Karim lelo bakoma pour Karim donc ça veut dire que Karim Mokonzi la continuité est toujours là. Ok, voilà. Ok, voilà, merci. Mes très chers abonnés, fidèles abonnés de Global Télévision Moscou, tout ça toujours en direct, nan de Konabiso, Peggy Titan, donc Yazala toujours wana pour Nabiso. Donc voilà, je pense que tout balandi yo naboke bignon so bazui o bakozwa. Na ebité pour na rebondir rapidement parce que babi TV zangonga régie déjà signalé biso déjà ngonga. Na ebité mot de la fin na yo ou soit moni no pesa na la Chine. On peut rebondir rapidement donc makambo etali la Chine. Les amis de Karim Mokonzi batutu okoloba nini pour la Chine mobimba
parce que naoka mo ba problème mo ezalaki naoka mo problème mo ezalaki par rapport ya ndeko na biso ya Canada et tout j'ai oublié le nom mais na ebité yo koki koloba nini naoka ki problème bakangi chaîne na ye il paraît ba signaler ba chaîne na yo koloba nini moni nango ya mi ya tembo voilà eza jalousie eza problème mo boye mona moko boye o azo koloba problème azo finga Karine to Holanda été mora de la presse nas ex grand tier na biso bazo lingaka keno bato nyonso basoutenaka Karine donc baza na besoin bakitisa biso donc pour na mi ya tembo c'est un grand frère il est pas abonné à la Global Télévision pour la biso donc bandeko nyonso la Chine to senga bango ke toza toujours ensemble toza toujours même moral je pense que mbonjo nyonso kala mingi aussi là toza na besoin que non tout ça là tout distraire et surtout bateau balandara biso o balingara mingi koyoka et là on est quand même mokonzi asali et là on est ni makamoni ezolika na internet pourquoi la biso parce que Nicolo benganga Marius Munga de la presse en ligne donc je réfléchis mamie on a lobby que oh non clash on a finga mamé million non biso da sino mamboante parce que la minute on a déjà nommé chargé à communication et à Karine Mokonzi notre sœur malgré ba tout ba finga parce que Karine Mokonzi a besoin de la peine intellectuelle vis-à-vis autour naie mais nous tout le monde artiste et musicien nyonso il y a danger pe bato ba réfléchir ça va mieux ba tchara bango appui comme biso dozala bongo na osenga na la Chine bon s'abonner massivement à Global Télévision et pas à Trésor la Chine la PPG titan tant que Moussali a na Global Télévision la Chine donc comme moi na tous les kanango ni à tembo et que toza toujours naie toza naie na sûr que yemo européen a bien informatique maka c'est ça ba jaloux bato tout bazo finga bazo lukaka ki no ba ki sala conception la distraction pour na to beta musique était mais biso tozala ki no rendez-vous 2020 tozala besoin que non bato tout mokili mobimba et au Karine Mokonzi donc au Karine Mokonzi on sala malamu ba reproche na bino tozala besoin même la Chine au bengi numéro ya Trésor Kachina même au bato ba okoka ko rejoindre Karine te so botindi déjà message pas Trésor Kachina iko koma na bureau et on koma na biso na kati ya boîte Karine Mokonzi ayo kango donc nous avons besoin de souder na pesi merci mingi na la Chine merci mingi na ba site nyonso zo soutenir Karine merci mingi na liboma ya Karine merci tout ba fan ya les amis de Karine Mokonzi même fashion de Nantes ba chaîne ezebele ba Nicolas Mokonzi ba Fennec chef Mokonzi ba chaîne tout oh vraiment bazo lelo ba komo chabiso coup de pouce parce que nga pegi titan mutu na sa équipement ke ba chaîne lelo et comment relever la Karine malgré que non ba yeba équipe nationale mais Maramouana déjà équipe nationale c'est l'équipe nous vivons maintenant le présent Karine Mokonzi artiste et musicien la star mondiale nous bien avec l'autorité mondiale et l'autorité morale donc on appelle si merci na yo Trésor Kachina mais to bandaki vraiment boulot parce que tous appels parmi ma chaîne tout ça les coups de pouce na Karine Mokonzi mon pas et bien à Posarabiso merci dans la Chine donc on va continuer toujours à soutenir ce besoin qu'on bien en perception par reproche au cabinet mo bengi Trésor Kachina ou bien numéro na la pegiti temps et ça na affiché partout Karine Mokonzi c'est affiché donc on a fait si bango car merci va continuer toujours mais tous les sous na temps pour répondre à battre parce que tout a focalisé tout dans la vision la vision. Ok, voilà, merci. Merci beaucoup, na Peggy Titan. On voit qu'il t'en a eu vraiment réagir dans l'émission. Merci à maman Charlotte. Maman Charlotte, la maman de Karine Nengazo Tchapcho na Mapondeli. Je remercie ma maman Nyos à Belgique. Je remercie ma mère Tour, moi, Pessarabiso, Nini Blandino Marie, na Pessi, pas abonné, pas na biso, na Global Télévision, Paulingo Tokitoko Pétaï. Donc bato belé au bazar bakota vraiment abonné ba fan pe na biso Afrique du Sud ou benga biso lobby à Global Télévision donc na pesi bango merci ba maman nyonso na pesi bango merci au bazola na biso même ba maman ya Finlande ba maman ya Suède baza ebele ba maman Odette Ngina ba maman de ya au bazar abonné na kati ya Global Télévision baza ebele surtout ba maman ya Nantes baza ebele na ba maman ya Lyon donc na pesi bango merci ba Jolili à Talancher ya Nos na pesi bien un grand merci donc baza vraiment ebele so na tanga ba komota la télévision zango parce que Trésor Kachina sala presse intelligent loko la Peggy Titan donc une presse mo na ba norme ta émission to salé donc ça veut dire que les émission ba intellectuelle donc ça veut dire merci na la Chine mobile.
Ok, merci beaucoup, Peggy Titan. Zala bientôt, ça toujours même moral. Au bando, dans minute, ba semaine au mobimba to beta tsuko ba émission au kota trop pour la sentir que ba appel y a trop, donc voilà. Merci beaucoup à la Katio, on a continué à boucler l'émission dans pour TV Zangonga. Tokutana prochainement. Nayo, merci. Merci Tozan Kachina mon boss. Cher internaute, on est à Ndekonabiso, donc Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, le loba nommé par Karine Mokondi, donc attaché de presse, donc le Molobeleli, Makamunyo Sotali, média, tout na maboko na donc to pesio. Vraiment bambote belé, merci parce que Omega qui vraiment ko sembola topé ko magnola. Donc question d'actualité, nous surtout au qui est de partout. Au internaute ba komela kinga na message ba bité en tout cas il faut voir Peggy Titan a meka ko sembola. Et puis bato balobi que non en tout cas il faut Peggy Titan loko azana nous dispoter na ndenge ya caméra akotaka sikoyo na invitaka ye donc na ba téléphone na panzaka boye parce qu'il y a attaché de presse donc biso tozawana toujours pour soutenir Karine Mokondi donc mi atembo tozana toujours même moral ndeko to ça la boucle moko to vendre sa masolo parce que bato bazo ça ba système ya ko bloquer ba chaîne eza pour baza boucle yo makambo informatique oyi makambo ya YouTube ndenge kendaka donc ceux qui bato bazana ba abonné belé ba sangani en boucle ba ko bloquer pe chaîne na yo donc biso pe photo sangana en boucle to pese la makambo on surtout vraiment na ndenge esengeli donc na pesi mbote bongo na Karine Mokondi po yende azali biso nde tozo teka siko ye yende azali produit na biso il faut to teka il faut to tchaye vraiment poids na makambo surtout donc on sera toujours là pour vous soutenir donc Karine Mokondi donc voilà merci beaucoup mesdames et messieurs notre émission déjà tokomiko chité vers la fin kaka nde zalaka bamabanga eza yango nde zalaka vraiment moi bien quoi pour sans libanga boyebi congolais to komisa libanga Afrique mobimba to pesa bango elengi le moment ba ivoirien ba mo boaka ba camerounais ba mo boaka pe batu na bango pour balandaka toujours biso donc voilà merci beaucoup je dis comme ça merci na bana tout ya Moscou Paris États-Unis donc les États-Unis na monara mutu nanga Christy donc Mosenko pilote automatique donc balobi mona maya au solo là donc tokos donc namoni Emani Kaniki la foudre namoni Arnold Mutumu Kwabu donc ya Palin donc Machibwa Mumeno et le Baba Luba donc Yoyebi na Sepeli donc Marcel Kachina Alpha Wakumpala et pourquoi pas Deba Moussamba et puis Patrick Badi Bangal, le traumatiseur de Paris. Et puis, bon séjour à mon ami, bon séjour à mon ami à Gazoulman chez Palais. Donc, bon séjour non à Paris. Au moins, on a pas ça, et ça la moi bien mon quoi. Donc, à Sepeli. Donc, même moral à tout le monde. Donc, Erika Masala, salam na yo. Donc, la PCP salam Kotozali. Donc, voilà, très cher internaute, comme une fin, il y a une émission à Bisso Kaneto et Sarabino TV, Radio T avec un partenaire idéologie. Tomega qui ko peindre le tableau de la solution dans des Konabiso, Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Donc, voilà. Merci, on se retrouve prochainement dans l'édition de Bisso Moussousou, Kakandenge et Zalara. Tout est toujours connecté. Donc, merci. La Chine, les amis de Karine Mokondi, namoni, les Boma Karine Mokondi, bino, tout boza toujours wana, na minto siko, le train est en marche. Donc, il m'appelle, bah, doit commis, non, je parle trop de politique, non, côté trop politique et tout. Na minto siko, boza mois d'hiver, un moment politique, un moment toqué na mois d'hiver, un moment toqué na mois théâtre. Donc, voilà, quand nenge, toko mako solo, là, on a nenga bongo. Merci beaucoup, Tokutana prochainement dans l'édition de Ciao.